Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Nabino, bonjour. Beaucoup tato solo là. Oh mon Dieu. Beaucoup tato solo là. Beaucoup na maman bébé c'est ni susu na eyenga. Non, eyenga, ça n'est pas le côté. Juste réflexion naïe et c'est pas singa. Et on a dit pourquoi pas tout partager vu que nous monde d'artistes il y a monde moko il y a la réalité ébélé il y a ébélé et alors ceux qui peut-être d'artistes non c'est pas la même réflexion que Inga et ça vient malheureusement que monde na bango ils a monde moko pe ils ont la hypocrisie makasi ils ont vraiment la hypocrisie makasi. Alors, beaucoup d'aimer, beaucoup partager, et ça la vraiment du bien. Alors, beaucoup de outil déjà côté la film na biso. Description nani film ango nzambe na ngai. Ototala na Bellevue TV kutu nazotala Candy Star. Ouais. Alors on a ici déjà 12e épisode il y a film et tozota na Bellevue Candy na Bellevue télévision nazolanda ya na Candy Star wa Poutine très jolie la maman de famille Libota. Wow, très jolie. Beaucoup ta Candy Star hein. Oh ils a 40e épisode, ils a déjà 6e épisode écoute qu'il y a de cela 2 heures. Voilà, écoute avant il y a Bellevue TV voilà. La grande famille, beaucoup tatou solo là. Depuis Eyenga komaki na poto, maintenant là na moni asali sortie médiatique. La sortie médiatique wana ba question ezanga até ya polémique non. Alors et komaki na question moko oyo batuna qui est sur ba sœur naie et na olandango na nunga moko te to landango ezape elo moko boy pona ko interpeller ka ba artiste comédien. Bon, tu es que non partout, ma bezanga ate réalité za mususu na kati ya batu na kati ya société, mais monde ya artiste eleki ya ba comédien na biso ekomi ko bangisa. Alors to landana no eloko ya muke parce que eza eloko moko oyo ba artiste belé balobela kango te sur na plateau. Au monde appelle artiste mususu abimi boya pe simba moko positionné na za koto. Bon, eza mabete. Parce que les gens comédien mususu oyo atikala couper sa position te mais ba mami ka kaka keno ya za ya bela production et ça dit pe keno avant dîner ka wana donc azokufa na kaka pona communauté atikala couper sa position te vi keno ajouaka mingi pa Bellevue balobi keno aza muto a Bellevue na ngambo pe ya silauka memema alors je sais pas tolandana no après tozozonga alors émission na biso na ko kende nango au moins na 2 ou à 3 sujets liboso na banana o ya Eyenga après to kota na promotion ya film na biso après promotion toke si s'agit ko kende na nani na divers toke na divers alors tolandana no maluba ya Eyenga et na ozongela bino. Bientôt tu rentres à Kinshasa, mais affaire Zokabola théâtre, affaire à Silana Bellevue. N'invité boyo comment jouer wapi yozala wapi pour mon pas Jérémy mon Jérémy puis mon bozana chila ka bino bolanda bien tellement kitoko na ngana yambo po nabiki bientôt tu rentres à Kinshasa, lelo bena fana yambo mais affaire Zokabola théâtre, affaire à Silana Bellevue.
na évité boyo comment jouer wapi yo zala wapi pour mon pas Jérémy mon Jérémy puis mon retourner si la qui na Belleville cette affaire là rancune wana explique-nous qu'est-ce qui se passe entre Sila et Belleville. Ouais, est-ce qu'ils ont vraie rancune ou bien ils en ont qu'à comédie bientôt te kaka wenge quand des aïe kala yo en canine. En tout cas on a artiste na kamo côté mais les artistes les loso qui famille bota o Belleville kandi la patrona a bengi ngai na kena sali musala o esengi na sala na muye mayo na ngai pona bela pona Belleville kandi la patrona les loso qui SB bengi nga Sila Bisalu Pomba Sen a bengi ngai na ke muye mayo na nga na pesa loso dina na la douce abengi ngai na okena muye mayo na nga lelo soki XL pechanga abengi nga na okena muye mayo na nga lelo soki pe Jérémy Chabani abengi nga décor ilonga nga na couleur te nga na eloko nga linga ngote biso bandi ba théâtre kala moni na pesi date on a fêté anniversaire na nga 28 ans de carrière nga na nango lelo mutu pa ayeba bien akota groupe Zigwe banda anenini lelo to na mbula nini ozo comprendre est-ce que tu peux sa pouvoir ya théâtre et pas bande qu'on a biso mi balé ya basi ba comment ko diriger yango mais lelo comme des bongo ba to mais kasi yango wana ke moni bato o nyonso ba sala wana bon moi et soit bino bato et soit biso te da mutu ana choix na mais ça dérange quand même au moment que le théâtre comme on est des leaders dans Batasila na Belleville ya Belleville par mais biso sko malé metobu kwa banzela tous les capsules na ambulance to buka biso mabele to les kana Cardozo to buka mabele to les na mille esprit to les cas ça veut dire to les kana mabidi na Minata son père ça veut dire to les cas théâtre ya polémique ya théâtre te kozala ngambo mutu moko eza koyeba ko jouer te mais personne n'est les meilleurs si la Bisalu fa calculer on a casting na ye noka po okumisaka ye noka poza na ngambu na ye mais a calculer pour ebiki rôle oyo so na bengi Aminata son père so na bengi mabidi en salango bien Belleville kandi pe également pour abenga on a tournage ezaka te pour lekela ye o lobela ye mais va calculer no place so yinga ye awa place oyo soki yanga fiera ye awa ndeti film mon otali bakati ba parti na moni bobo na ambulance ba jouer pas et pas ya Bella na vessimisé toto jouer et pas si la Bisalu quel dio et puis koto quel dio mais c'est pas du temps on a joué pas si la bongo de na longwe famille bota c'est pas dit son na famille bota na longwe moi na SB donc SB na famille bota ezali bande ko na biso o ba okamba mutu na mutu ana kwa na ye asa carrière na ye mutu sa pe carrière na puis biso pe to sa ba carrière na biso pour na ko étouffer bango te pour na ba étouffer biso te tout ça na biso wana tout ça wana comment on que prophète Junior Manga au PC position bon PC position moi je suis là moi j'appelle Belleville la patronne a boni qui me n'engana pe sombote moi j'appelle Sila Bisalu Mams Pomba Sen boni nana problème na bango te na ko linga petit na za problème na bango si qu'on a théâtre comment ceux qui ont un problème na mutu olingi batu nyonso bazaka na yo bien bata bon pe baza théâtre bazé belé baza premier belé o bazo apé bakangela batu bakanda na lisolo il s'agit kaka place aux alaki babi e ngakota lobaki yo ye ayinio ça a confirmé panao il y a un petit bon théâtre batu batondi na ba mitema zala batu théâtre belé ba kufa na ba cœur je te dis la vérité bazana ba problème na mitema ya lobaka boye akangi pe kanda kiye kuna lobaka boye akangi pe kanda oh vérifiaka information na source pour ngai na sa carrière nanga na tananga onzamba pesinga na mokili yo pe osa carrière na yo ngana na temps yo calculer mutu te pour na étouffer carrière na ye na étouffer ye non mais ça bato ba calculer et ngawana ko mona et ngawana boy et ngana boy donc
yango nyonso topesaka na maboko ya Nzambe asunga biso po nyonso eleka na kimia. Merci beaucoup Enga. Voilà, je crois Bolandi. Parfois, bon, ezaka passe parce que déjà Enga uti kolobango ya kolobakeno ba comédie belé ba kokufa na maladie ya mutema. Donc, ce que tali tiraillement et belé o eza na monde d'artiste, eza ya keno ba lobaki, ezongaki, esalaki, oyoki kaka, o vérifié te. Et comme il y a un problème ya keno, ba comédien bazoyo kanate. Pardon. Ce qui volandi isusu eyenga. Et lo kwa lobby. Bande ko bozala parce que après awa nazo kota na promotion, tout tu kota la film na biso vraiment 12e épisode. Oh mon Dieu. Bodia Koufi Zabe. Ah, Yahweh. Bodia Koufi Seigneur. My God. Tana ndenge Bodia Koufi. Na sisa na makambo yenga après na okuta na promotion. Bolandi. Soki boyoki isusu eyengelo kwa lobby, alobi ni. Alobi que comédien mususu oki ozala azana problème na comédien mususu. Mais akosala makasi a intoxiqué. Comédien mususu oyo asololaka na oyo abebani na ye po basala ekiri. Il faut tobete lango, il faut tolobela yango parce que Ngapé a dévoilé quelque part. Nandenge nini, nandenge que non peut-être Ngapé ozala na problème peut-être na Poutine. Azana problème, eza exemple pour na batu oyo ba comprendre ka na exemple. Na lobite que non Ngapé na problème na mère. Et Ngaza peut-être na problème na Poutine. Alors, le quoi a un problème na Poutine, a sali makasi ayebi que non Marina aza close azalaka vraiment muto mère. Abandi ko intoxiqué Marina yepa ina be nani Poutine. Ake peut-être pas Maria Longondo, ake a intoxiqué aboya nani Poutine. Po ya zwani na Poutine problème. Si ko problème mususu nga la zotuna. Musala bozo saleza musala ya keno na okelo ba keno ba artère ba comédien il faut ba keno musala na bango eza ya communication. Lorsque nazo ba communication c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, lorsque baza sur scène, bazo s'échanger ba parole eza communication. Comme pour dire que non automatiquement il faut ka bozala en bon terme. Attaque non comédien aboyaka artiste aboyaka rôle te. Ce qui m'a fait ce rôle ba bio ko jouer na o ata muto na bo solo la kate. Ce que ça professionnel o ko jouer kaka sur scène après scène o salini ni bozongani ki nani bo ennemi na bino ezongi. Siko boyoki siko ce que moni ke non monde ba comédien ezo s'aggraver toujours na ba problème. Ça dit aussi à eloko oyo. Ce qui obebani na mutu. Eza yo kolinga ko intoxiqué batouté. C'est ce qu'on est en train de voir. Eza eloko eza capital penza na monde d'artiste. La preuve année que na pe sabino sous exemple muke ya kabasele. Bino moko bomona ki kabasele tango ye moko se révolter parce que kabasele ba bengana ki ete eloko moko te kabasele ye moko abimaki. Pona nini soit disant que non afingila ka Poutine batu Poutine atinda raete mais Poutine apesa ke tableau te nde loko moko oyo lelo ka basila za pembeni ya berte siko tangu ye ka basila abimaki bomona ki ndenge komaki ko intoxiqué batu muto ali boso na kozongisa bino bo se rappeler eza nani eza Marie-Jeanne Bololé bozo yeba Marie-Jeanne Bololé ba audio ebimaki ndenge azogangela azolobela seki azolobela nani kabasele parce que bango tango babanda musala babanda bango nyonso ensemble bayebani bakoma londire bandeko pardon bakoma londire bandeko kabasele na Marie-Jeanne Bololé. Je crois que bokitika na bémission na biso bo mona to saila rango c'était l'année passée hein je crois ezaki année passée je crois na habité ezaki année oyo je crois ezaki année passée na ba octobre hein na ba septembre le mois bongo audio ebimaki oyo kabasela zo intoxiqué Marie-Jeanne Bololé a se détaché alongwa pe pembeni ya mère et audio ya Marie-Jeanne Bololé ebimaka ezaka je crois pe na émission pa salaka a sala pe audio ebimaka itambolaka
ya soki tokokabwana tokabwana parce que nga na kokota na bêtise na yo te ya kabasela bane déjà kosala campagne ya kosala nini ya kobenda baartiste mosusu bazalaka pembeni ya mere nde likambo yango oyo nani alobi eyenga uti koloba bon nayebi te soki baartiste mosusu baloba yango moi ça m'avait beaucoup tiqué et je me suis référé na baréalité ebele oyo tomonaka eza ya solo parce que kabasele mpenza se prononça et na nsima audio ya mama Marie-Jeanne Bololé vous allez vite comprendre que non eza vraiment bongo ce qui nani chers collègues nde pe baje na ye chers collègues nde pe baje na ye sikoyo eyenga alobi très bien alobi que non yo soki osobebani na mutu mokoki na bino kobongisa te mais kolinga te kointoxike baninga mosusu bayina pe mutu muninga c'est par là pour comprendre que non bela ndenge aza wana azokufa kaka liwa moko boye oyo eza ya ye te eza kaka ya méchanceté ya bato. Pourquoi je dis ça? Bela nano au départ azana on a problème na Mama Loketo te azana problème na Mama Loketo te. Mama Loketo nde azwa ba position ndenge azwa wana ndenge akoma na makambo ndenge asala makambo ti lelo ndenge komi lelo. Et na sima eloko wana ndomoni ke no Poutine aye kokoma na ba guerre bon même pas guerre eza guerre te soto bi guerre eza ke no ba obunda bango nyonso po ya bundaka na ete ba bundisaka nde. C'est par là boya komona ke no ba artiste ebele ba pesi ba position kala ezalaka te. Tangu Mama Loketo azaki na fongoli chaîne te bato wana nyonso bazaki kaka na Belle Vie télévision. Si bomoni botali ou encore bomoni nombre bo compter peut-être nombre d'artistes ou peut-être bazai sous pembeni ya belate soko tuni okomona soko landeli oya komona ke non c'est juste kaka après Mama Loketo ko fongo la chaîne et ba séparation comme ebele et pas zu batune na ngambu na e omoni ke non e ngalobi eloko moko o esala bango pasi et c'est un message fort na ba artiste. Ya koloba ke no soki yo bebani na mutu bebana bino mibale kolinga te o intoxiquer batu mususu ba bebana na mutu wana. Je crois bozo comprendre lo na oloba ba comédien belé lelo ba yaya belé ba mama belé na ba comédien lelo ba koma ko sale la Belle Vie ba émission ko finga Belle Vie ko loba boye papa e matake kitaki po bazana ngambu. Moi, je ne pense pas que non. Bon, je ne sais pas. Je ne pense pas que non, Poutine a salé la Kango. Mais j'ai des preuves, il y a que non, si la salle est la Kango, Mama Loketo a salé la Kango. Il y a que non, ce que n'a ngambu kuna boye pas bouton ba moko. Et il faut za ngambu nanga. Il y a penza ba preuve ça. J'ai des preuves. Mais il y a belle natika kozwa. Bon, peut-être pas parce que dans sa famille libota non. Ah, on a au milieu du village. Tant on a zo j'ai des preuves penza ya komona penza ke non inani Mama Loketo penza boye yo ke kuno jouer kuna li souté tomona ebele ba Viviane wana baza ebele pour ne pas peut-être ko lukela ba comédien mususu ba problème na minute to lo bakaka to na o ramener ka savoir na bino. Mais ce qui artiste moko alongwe koto siko nga na tunaka comment est-ce que Mama Loketo akokaka te kopekisa tonton Pierrot bomona ke no boza batu moko boye na oyeba te soki bo réfléchissaka ndeni. Donc eyenga ndenge aza wana aza mutu a boîte. Il sait comment est-ce qu'ils ont fonctionné na kati wana ya koloba ke no oyo bebani na mutu o intoxiqué batu mususu koto pas boke bosali groupe na bino nde bongo eso s'est passé tozo monango yo bebani na mutu o intoxiqué groupe mususu ale tokende ya bokomi sko guerre quelque part ils ont handicapé musala mais bozo ebate bozo handicapé musala bozo ebate.
Alors ba comédien ebele ba kokufa na maladie ya mitema na maladie ya motema. Bozolan. Alors bien go bien. C'est-à-dire que non makambo eza na ba comédien. Makambu eza. Kinshasa lelo bina fana yambo mais Tolanda Yesu pe na zongela. affaire zo Tokota na affaire promotion. asila na Belleville. Bolanda. Na éviter boyo comment jouer wapi yo zala wapi pour mona mona pas Jérémy mon Jérémy pe ba mona retourna sila qui na Belleville cette affaire là ya rancune wana explique-nous qu'est-ce qui se passe entre Sila na Belleville. Ouais, est-ce qu'ils ont fait rancune ou bien ils en ont qu'à comédie. Bandeko boyebi nini? Boyebi eloko yo eza ya lorsque mutu yo bebani na mutu kuna. Siko komi koya koto kwa intoxiqué neti muninga mususu. Yo muninga na bazwa kwa intoxiqué. C'est à toi maintenant ya ko aider mutu na zwa kwa intoxiqué yo. Pour soki yo boyi a ozonga mutu ba te. Peut-être na bongisa nde na mutu o to bebana kinaye. Mais lokola bango pe bazo se laisser faire. Yango zo mona situation zo s'aggraver na monde ba comédien. Ya obebani na oyo biso to kero sala biso boyeboy bokei. Et valoriser musala te zo bebisa. To bando samba a butu lokwa moi pona bato ba comédien. To te kaka wenge kande za ikala. Yo siko yo za nkani. En tout cas, on a artiste nga. Na artiste na kamo côté. Mais na artiste. Les loso qui famille bota o Belleville kandi la patrona a bengi ngai na kina sali musala o esengi na sala na muye mayo na ngai pona bela pona Belleville kandi la patrona le loso ki SB bengi nga sila bisalu pomba sen a bengi ngai na ke muye mayo na nga na pesa le loso dina na la douce to bosa zo bengi ngai na ke na muye mayo na nga le loso ki XL pechanga abenginga nokena muye mayo nanga lelo soki pe Jérémy Chabani abenginga décor ilonga ngana na couleur te ngana ko eloko ngalinga ngote biso bandi ba théâtre kala moni na pesio date on a fêté anniversaire nanga 28 ans de carrière ngana nango lelo mutu pam ayeba bien akota groupe zigwe banda anemini lelo to na mbula nini ozo comprendre est-ce que tu peux sa pouvoir ya théâtre et pas bande qu'on a biso mi balé à basi ba comment ko diriger en mais lelo comme des bongo ba donc mais kasi ya wana ke boni bato o nyoso ba sala wana bon moi eso bino bato eso biso te da mutu ana choix na mais ça dérange quand même au monde que le théâtre comme on est des leaders dans Batasi là dans Belleville. Ya Belleville par mais biso sko malé to buka ka banzela to le kapso na ba ambulance to buka kapso mabele to le kana ba Cardoso to buka mabele to le na mille espito to le ka tafedi to le kana ba mabi na katana no wana boki po atangi nani Cardozo boyebi bien Cardozo ndenge azaki wana Cardozo azaki close abana ko coopérer na cher collègue mais babebana na sima ko bebana wana nani ambulance azo jouer pa na biso awa ambulance eza ambulance eza bobo ambulance o azo jouer pa na biso awa to tale na Belleville télévision azaki pe mutu abana pe ko jouer mingi na nani na cher collègue mais tango babebani wana nous avons tous vu ambulance na Cardozo babeti bordure basaki moi gag moko boye bazo répondre de babilo kwango yango wana soki oboni déjà que no muninga bebani na muninga wana yo za wana oyebi ke no osolaka na o wana na oyo mususu oyo carrément rôle no ezani rôle no eza bomwa moto pesa bango conseil bongisa to évoluer mais lokola bazaka na eloko wana te yango bomona situation ezo s'aggraver na otala moko na vandaka na otala na omona ba mama mikolo bazana na théâtre ba mama na bazo zanga ta moya ko solisa baleki o bazana ba problème ngai lekelanga mbala moko nga na comprendre kala ya koloba keno baza pe pour séparation baza pe pour division baza pe pour ba situation de ce les kana monde na bango ah oui nga na zo sana nga analyse ah oui parce que de bouche à l'oreille nezoboma elobi ata eyenga ba comédie ebele ba kokufa na maladie ya mitema na maladie ya motema
Vous voyez que non, mon thème, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que tellement ce que vous avez qui bon zamé na kati na yo te. Ozo ima mute mezo ronge yo kaka kuna kaka oya ko sala eloko moko o eza yango te. Yango zo mona ke non monde d'artiste. Il faut ka ko za mutu moko boye. Na ebité. Malheureusement, otala ba yaya mikolo, otala ba mama mikolo. Ba ménopause lokola ba Thérèse ya wana. Ba okyo tia peut-être ata kimia te, bazo sopande pétrole. Ndeli kamango yango ngalobi. O azana problème na muninga yo koti, o ozata la problème na muninga kuna te. Pona muninga mususu oyo, obebisi relation mususu. Parce que yo zo kanisa ke non obebisi relation wana, mais en oubliant que non obebisi pe métier na yo. Tolanda bandeko to si ça comme ça na kota na promotion. Dit na minata son père, ça veut dire tout les cas. Théâtre ya polémique était. Polémique ya théâtre était. Cause la ngamba mutu moko isa koyeba ko jouer té. Mais personne n'est les meilleurs. Si la bisale fois calculer on a casting na ye, noka po okumisa kaye. Noka poza na ngambu na ye mais a calculer pour biki. Siko bomoni eloko oya lobi ke non. Si la bisale wa oki ko kotisa mutu na rôle te poka ko kumisa kaye. Mais elle a ça la kango. Toza logique penza a ça le lango. Ce qui lelo kabasele peut-être na bijou bazai sous pembe na belle vite za poani parce que belge bande ko tia bango na bande ko caster bango te façon o bango bande ko sa la musala ba opekisa bango bazo okate belge bande ko caster bango te nde kanda o babima pembe nya bela siko ye mama loketo azaki mutu moko wa mayele o azana principe azana objectif batona baza bato ko ma pembe ya oza pembe ni na yete. Ceux qui vraiment ont besoin de tomber la moussala naïe. Besoin d'un problème na belle vie. C'est parce que belle vie a écarté qui bango na maye les belé. Ya nazo peki sabino makambo ko finga bozo kate ko kaste bino pe na ko kaste bino te. Ko kaste bino te pona nini? Pona ko éduquer, pona ko pesa message na communauté ya koloba keno na tinda kabino na moussala wana te. Ya ndenge bo finga ka. Pourtant bino bozo finga na opekisa bino bozo okate et que na zusu bino na kaste bino batu bakoloba ke no ngana tinda bino ti lelo batu a comprendre eloko wana te batu ba comprendre eloko wana te ba kondana kaka sko ye mama loketo azaki mutu moko ya kolandela ngo très bien ya pourquoi batu oyo ka baselena bijou bazo sous pembeni ya nani te ya bela te babima. Bandeko, vous savez nzamba tikali nzambe. Oki ozala ozokosa kana kokosa no wana. Nzamba oki olobiso eloko moko boye pa o bato mayele yango mona ka ba juge bakangaka pa bazui ba enregistrer ngo bakomi osambiso na eloko kaka oyo olobaki. Bango babima bien tango babimi wana confusion bazaki bato moko boye tango babimi wana bavanda kimia baloba te ke no abana kotinda biso te. Bango moko na ba propre minoko na bango baloba ke no ba no tinda biso te. Et ceux qui pe wanate maele mukuse balobi pe ke non tozo sala musala et tout afuta kabisote akasta akasta kape bisote na ba filme. Sko to vandeli nini? To vandeli nini? Nde loko to mona kalelo ka baselena na bijou bazai supembe na belate. Toza batu moko boy to raisonner. Sko ye tango azui bango na bulu nini? Ça aussi. Bango babana ko finga ye c'est parce que peut-être bakanisa ke no bela kozala pona bango et ako caster bango. Mais bela aza pona ba insulte te. Bela réseau continuer en absence na bango. Parce que tatang bazaki wana babana ko caster penza te. Balinga ki peut-être babana ko caster ya koloba ke non. Botika makamna bino bozo finga bolingo yo kate sko Poutine azo lingate ebima libanda baloba keno yo bato bayaka ko finga bato comme est-ce que zo pesa pe bango musala banini automatiquement ekolakisa mokili keno belvi atinda bango ba finga siko pona ko éduquer bango na ko éduquer communauté ko lancer message na masse na filme na ko kotisa bino te soki bolingo kende bokende. Parce que yo zui batu moko boye ba marque moko boye na ebité so to benga ba marque déposer so ki ndenge nini to ebité na bulu nini. Mais zaki pe occasion moko ya koloba keno o éduquer pe bango bazonga batu.
Sko yo zui bango na mutu oyebi keno guerre ezalaka rando ezalaka keno ngana Belvi rando non Belvi sikoyo elle n'est pas inspirée na babiloko yo za nango Mama Loketo ngana zolo bananga bandeko vous savez ngana timba na ngana talaka makambo ndenge zoka automatiquement vous comprendre comment est-ce que Mama Loketo fonctionnaka trop rancunière donc elle est prête ce qui y a donc yé ce qu'on vend na yé ezaka mabe ce que lobi ala ki sabino bolamu boy aza original te na bolamu elle est originale na kosala mabe aza original donc ce qui a sali mabe bobengi yango ke wana nde ki original ce qui a zo pesa conseil eza original te aza original na iloko wana te n'est pas doué en ça. Parce que ni azawana eyenga nenga lobi wana alobi na pasi na muté mais ça ba réalité bazomona. Alors yé azane na ngambu koto ba benge to mona ke kuto azaki na showbiz. Babala na kina aidat. Na ngambu pe ya Mama Loketo azape na problème na Mama Loketo te. Mais réalité oyo bango bazo vivre ya koloba keno artiste so mi balé ba bebani o kolingo kende yo moko te o intoxiqué batu mususu. Des points o eza mabe makasi. Et puis ce que tali eza biloko moko boy o ezo tango alobi keno ba kufa na makambo na mutema ya solo. Bota non mutu moko na okyo cita ta kombote na pesa ka exemple na cité ka kombote na baka comédien moko. Aza bien na Belvi, aza pe bien na Mama Loketo. Aza bien na bango nyonso mibale, mais azo kokate ko jouer intérim moko makasi ya koloba keno bêtise ici là. Vous allez vite comprendre qu'il y a l'hypocrisie dans les comédiens. Peut-être Belvi comprendra, mais la personne ne comprendra pas. Et ça, si là, le quoi il y a une originalité na yé, azamu toko sala ka batu mabe, azamu tumoko boya raisonna ka mabe. Yango na bo mona makambo ezo continuer boy. So que zaki moi si moko ya kimia ya paix. Ndi ba makambo ezati. Bomoni neti mutu ko ba bijou wana bazaki batu moko boye ya ataninga senga ki abeleli ko senga pardon. Mais abosa na te ke no bijou aleka ya koloba ke no Belvi atinda bisote afuta rapé bisote. Et tu faisais ça pourquoi? Ce que tango aye na ngambu na yo soki yo obanga nzambe olobika oui na limbisio ndeko nanga mwasi bovandika na tournage papa esili o édiqué ye. Mais le quoi aza mutu ka rancune na rancune. Mutu azaki koto ya nga jamais. Mutu azaki koto afingi na ko limbisa parce que la parole de Dieu nous demande ezo senga biso to pardonnaka. Je trouve ça la légèreté. Et ça légèreté, ça la personnalité te. Et là, c'est par là vous allez vite comprendre que non, rancune na rancune. A sali ango kaniso ni yeso pendeni. Surtout bito que na il y a travail, bazate. Ce qu'on a un échec. Moutouté. Pour ceux qui bazaki peut-être matière moko précieux na bela production, Belvi palinga ko protéger bango que non ba kimate ba longwa pété baza toujours pembeni na allez-y comprendre. Andeko na bloqué na kangi na ngai lisolo wana pona zo tamula ite pour nga makama boyeso na bandi idéologie na kendaka nango na kangi na kota na ba filme na kota na filme uti kota la 12e épisode bobo nani bodia kuvi mobali mbinga kuviza belagaye kidoki ya famille zabe kidoki ya famille ignorance za mabe ignorance. Bota la maman Milo. La grande famille ba maman ba yaya bandeko. Et interpeller bino nini. Ya ignorance ezaliwa Ignorance ezaliwa. Donc maman Milo nenga zawana tana ba connaissance na ye azana bato ba sambela kate ote ba benga kate yaka pe atato sambela.
tala mwana mobali ndenge akei boye. Mwana mobali akei boye. Engambe héritier akei ignorance. Je crois lelo nazaki na live na bande ko na biso TikTok. Na yebisaki bango na lobi ke non papa c'est qui papa JR il n'est pas envoûté. Papa JR ayebi. Batumsu balobi ke non papa JR il est envoûté et tout et tout. Ngana yebisaki bino na moi na lobi papa JR ayebi. Botala tango ba yebisaki non mwana kufi. Il reconnaît loko moko boye o na famille ndenge zalaka. Ya mwana déjà keye sili sacrifice. Ye pe koto soki na musala soki na nini pe problème. Po mutu oyo azwaka problème exclamation na ye façon na ya ko sutuka. Bande okoyeba ke no awa mutu oyo ayeba ki likambu te. Botala papa JR ndenge avandaki kimia tango ba expliquer ka ke mwana kufi. Amoni a comprendre avant de petala ndenge tali bato wana mibale. Ayebi ke no bato basali déjà makambo. Ma signature na bango eza nini basala na famille. Papa JR aza envoûté te aza na kati ya koyeba sauf que no abosana kinde mibeko. Na kobosa na mibeko ne batindela ke bana na mibale. Tala bilongi nenge bache. Hey. To banda na place nani ya nani Nikita pe kuna aboti. Nikita boti mwana mobali. Tegra aye koyebisa mama ya Nikita oyo eza mama Ani. Bandeko oto partager na bango je crois na TikTok. Na yebisa ki bino na lobi ke non, je continuerai toujours à obeta c'était pour qu'on ramener qu'à savoir na bino. Ma na yebisa ki bino ke non mama Ani asaki erreur. Boyoki maloba o Tegra yebisi mama Ani. Abana ko banga koyebisa yo et tout. Mais na information ya Tegra mama Ani asutuki déjà retard. Yango wana ko réagir na se ya kanda et puis ça ka solution te. Peut-être que elle pouvait se dire bon ça va je ne dis rien à maman. Et toi? Maman elle m'empêchait. Elle me faisait confiance, je ne pouvais pas gâcher la confiance. Et si elle en était morte aujourd'hui? Je suis désolée. Non, elle n'avait même pas osé le dire à son père. Elle n'allait pas la croire. Il fallait essayer. Il fallait essayer. Au lieu d'aller se donner comme ça dans les bras de... Maman Esther manipulait tout le monde. Tout le monde. Papa n'allait pas croire. Et Nikita avait très peur de s'aimer quelque chose à la maison. Elle a juste, elle aussi, été manipulée. Elle a été manipulée. Hein? Moi, je suis là. Je peux comprendre que ma Esther manipule tout, votre papa et tout. Mais moi, ok, ça va, c'est bon. Je verrai. C'est bon. Vous allez leur rendre visite. Oui, je trouverai du temps. S'il vous plaît, maman. C'est vrai que ça ne me plaît pas. Mais que faire? Elle a accouché. Il y a l'enfant, cet innocent, qui est venu au monde dans ces conditions-là. C'est quand même mon petit-fils. Que faire? Merci, maman. C'est ma honte. Merci, maman. Merci. Maman, je vous laisse. Merci beaucoup. Siko question nanga eza. Maman Ani, jusqu'aux preuves du contraire, azaka na obligation ya kokiota mwana na ye. Ndenge nga na moneli likambu oyo. Maman Ani, tango atuni Tegra, alobi, est-ce que papa na ye, papa Serge, ayeba ki keno mwana zonyo kwama?
te graïb c'est que non maman Esther abandonné ko jouer na deux faces. Est-ce que ndenge nga moko na réfléchir film ngo ndenge ezokende maman Anita ngwa konyata makolo na ye kuna epa maman étoile pona oke kotala mwana na ye kotala koko na ye. Moi je pense que maman étoile ndenge aza moto kuna déjà ya regretta ki likambo yango. Je crois maman étoile nda kofongola maman ani likambo koloba tala likambo ekoyeli biso ah yo nde maman ya mwana tala boye nde bonga na raisonner. Alors I don't know parce que bozana ki tsa volume ah ya musique ya okota ba ya okatela nga vidéo bolanda la grande famille. Et c'est par là peut-être maman Ani pétan ou maman étoile à kofongola ye. Aroya kokende sikoyo kosa esusu chimvundu et pas papa Serge. Nda okende kofongola papa Serge. Bon, je sais pas trop. Là ce sont juste nga o nga nazo kanisa. Parce que ma benenge ezo nemena ni film ndenge ezo kendele. Tozo mituna. Papa Serge akoyeba ndenge ni. Sûrement papa Serge aroye ba on n'est pas maman Ani. Ndenge nga na moneli nanga makambo. Bon, wana ezaka nini nanga attendons voir. Tozala wana toujours scotché hein. Mais ça fait très mal hein. Ça fait vraiment mal. Na bandeko basi soko moni ke non. Okoboko la mwana mobali na yote. Supplier yeye na niveau moko kaka ya compréhension na ye bendaka compréhension na ye. Yebse na okoka nanga te kovanda na ye mutema nanga ye okoka te. Poto vanda bien tinde ya tai pa mama na ye. Ezaka bien ko fongoli ka mutema ke ko jouer na hypocrisie ya boye. O bo maman na mutu boye. Eza ko bebi c'est la moi na carrière. Ah. Elena. Je suis dans la merde. Il est petit, ne respire plus. Il est petit, ne respire plus. Je ne sais pas comment, je n'ai rien fait, machin. Il est petit, ne respire plus. Je suis enfermée dans un plateau de thé. Je suis enfermée. Je suis enfermée dans un plateau. Je suis enfermée dans un plateau. Il ne respire plus. Je sais pas normal. Lina. Je le dis, je ne peux pas trahir mon ami. Et puis. Il ne respire plus. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît. C'était juste un coup d'un soir. Et puis je lui ai promis que je ne le reverrai plus parce que tu es mon ami. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je te jure que je vais te tuer. Patricia, je vais te tuer. Je vais te tuer. Laisse-moi. Laisse-moi. Je vais la tuer. Je ne veux pas la voir. Je vais la tuer. Non. S'il te plaît.
yango bacamarade oyo nzambe tala Patricia ndenge tala ndenge azokota boloko nayebi nzambe na ngai ye hey nzambe yango Patricia bela memi biso likolo siko bodi ajouaki na jenini ntango aye akuti Patricia na mwasi na copine na ye nani Elena abandi kogangela nani Patricia c'était ajouaki jenini wana siko Patricia malgré que non bodi a lobelaki mabe a fingi et tout là ake ko se retrouver chambre moko na bodi. Quel genre de légèreté ba fille akine bazana ngonzambe nanga koka moi bomoni makambo mususu dans la vie bomoni ba sentiment mususu tala ba finga ki ye nan omona ke non a fingi azana mwasi na ye siko yo pour lui toi tango ke kuna asira ki ke non ko bala yo bela exposé buzo ba fille oyebi déjà girlfriend na ye oyebi copine na ye oyo aza camarade na yo siko mpo na yo atake no ayebi so ke no na koboya mo camarade na yo wana na kobala yo pe na libala na tako okota pe libala ngo pe ovanda pe kimia libala ya ekozala ya matière na matière azui mpo na nga pena Patricia azui dans la vie il faut koyeba pe koloba non tala ndenge so siko pe bodi yango azaki pe na maladi otikali pe na maladi ya akufi atikeli yo pe maladi botala ta ba niveau kindume eza pasi ba jeune fille yango ka boye bo balukela na ka boye muninga malamu Yesu walai muninga malamu Yesu Baby, maman, baby, qui a la
kanda oyo mama Milo apesi ngai. Kanda oyo mama Milo apesi ngai. Ti ako se retrouver bana ne nyonso basisi bango. Bandeko, soki na vie na yo, oyebi origine na yo te, luka oyeba origine. Nous sommes des Bantous. Obanda ko telemela kango ero yo. Ignorance eza pasi. Nga nazo continue koloba ngo ke no papa JR nenga azawana aza mvute te, ayebi loi ya famille, ayebi. Abuka kinde mibeko ya koloba ke no, a respecta kite parce que na mboka banesu kosunga te. Bazaki su na ba information na ete nde batinda ki bana na mibale. Et puis batindi bango na déjà basi bapesi bango déjà condition ke no boko kene ngo boy boko sala boy boko kene ngo boy parce que ne bazana en communication na village. Bota la tong balobi bodi akufi. Réaction ya papa JR ezani. Mabe koti déjà babandi déjà bato babandi déjà ko sasa. Azo reconnaître. Azo reconnaître. Il est sans ignorer. Ayebi, papa JR, ayebi. Alobi déjà, mibe que c'est baby. Na loi na biso, babandi olie langa bana. Parce que ceux qui papa JR, azalaka mutu moko boyeke non, ayebi te ou bien azana ignorance ou bien mabonine. Azaki mutu moko ya koyeba ko calmer bana na ye ya kolobata ke non bo vanda bomoni bato bautaka mboka, il faut koyeba ko protéger bango et tout et tout. Il n'a pas fait ça. Par contre, biloko kolia botiki la bango balia. Botiki la bango on dirait zo bonde la ba uti village. Pour nini parce que ayebi eloko ezawana na sima bato ba yelinga batindelinga na ndakwa. Attendons voir suite ya film et puis to yeba bo pesa nga raison. Moi na kufi. Moi na ye wana ya mobali, moi na liboso ya mobali ya kufi. Tala réaction na ye. Bao bakei bato mususu ya vandi na kisi atsimbi mutu bato babandi ko sasa babandi olilanga bana soki moyen eza peut-être nda oketa ko kende ko bongisa avant ezala trop tard tango abimi azokende na chambre bandoki na mibale basi bato penza asala type rose na chaussette rose o penza tande batie ambulance. Botala bango na basi bavandi wana à l'aise. Papa JR aleki bango kimia nie. Siko boyebi sana ke no papa JR aza envoûté. Papa JR aza envoûté te. Aza na kati ya koyeba réalité. Aza na kati ya koyeba réalité. Papa JR aza envoûté te la grande famille. Ayebi. Siko ta maman Milo. Passi, hein? Nani? Alexandre, ma fille qui est dans mon dos. Ma fille qui est dans mon dos. Bravo à Davina. Davina kenango kitoko makasi Davina. Aboy kota le bembe yaya na ye. Oh mon Dieu, ma ouais. Famille bazana ignorance. Yaya. Ezaka ke loro moko boye filme oyo e interpellé pe mabota mususu.
Bon, vanda boye que non, notre papa il a de l'argent et tout, bozo vivre vie moko aisé et tout. Bon, landela pe balara ngwa père na bino, hein. Bon, landela pe ba bomengo ngwa boya okufa kwa bantaba. Kwa ba soso. Tala bodi, ba tena nu molimo kindumba, ba mvute na kindumba abimana o mabe akenena o mabe. Donc ozotala on dirait nazo ebate. C'est-à-dire que non, bo dîner bo moni wana, balia qui est déjà au moni tang bazo balola wana, bazo yemba wana, tango ayaki ko bengana mobali ya Davina. Yé déjà bazaki basi balie ye wana. Bodi bazaki basi balie déjà wana. Siko bache molimo wana ya kinumba kaka wana mbala moko. Et voilà, tala kuna qui se retrouver dans hôtel qui okufa kuna liwa moko ya soni. Et suka taka ye moko te na master ya camarade na ye. Donc awa Patricia nazo ebate ye boloko ti. Aosamba nini? Boloko. Bandeko ba famille ezo traverser ba moment oyo ba histoire oyo eza ba histoire vraie onga na okuluba. Toza na kati ya ignorance. Mokili toza na ba aveuglement ebelé. Imaginez marambo, on Bible le bien, et ça les sous au canisela mutumabe wa salite. Tant yozo confirmer que c'est que babi marana mon fille on a c'est pas bien. Te za mo ko kanisa te ndé mabe mezande na moni la kayo pe siko kotala kuya te. Nasani. Kotala moi c'est l'ante pour so sali bon to ko misatu. Ponga na kozo que ça mutu na capable de boire que mutu malade. Oui. Njoko. Mba surtout PC. Na suki sur fin. Il y a un problème, mais il faut beaucoup de prières aussi. Il faut qu'on s'ambela. Bon, comme yo moko lobi kenza mi mtatinzo awa. To ça ni biso to za la pona to ça maloba na e. Gloire à Dieu. Toi ni lo ko loba. Donc voilà, merci merci lobi penza mingi mo lobi nyonso lobi ezali exceptionnel. Ah bon? Oui. Oh. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Naza flatté, je m'attendais pas à ce que le marambo nyon sur lobby. Oh. Et ça l'est bien makasi. Non, n'exagère pas. Si, je suis sérieux. Oh. Ah. N'exagère pas s'il te plaît. Ouais, merci. Ok. Bon, tout zunga, na CG yanda parce que le banda qui nango. Ah, bon, ok. J'avais dit que la maison est jolie. Et il y a dans le bague, merci. Et n'a pas eu merci non plus. Sauf que ndako ezanga touche et moi si. Donc avec le temps, tant on a komaka awa, tout temps ko balanga. Justement, il y a un débat qui est là. Bon, tant on a awa et c'est nga ba touche nganga mona bungi so isala rake. O ela kisara ke maman azana ndako. Et l'homme, c'est plein, il a très bien. Oh, très classe. Merci. En tout cas, c'est bien. Bon, moni moi si malamu Amina. Amina est pâté. Pasteur Nzao. Aza moi si oyo. Akosungaye na ministère na ye. Maria, elle n'était pas appelée. Maria ye a oboa que l'homme pèse. Tala ndengo pasteur Nzao afongola kimisu. Mbasu abim pesende asuka. Mais même question wana atuni même pas mais Amina et panaye alobi que non, il faut tous en prière et tout. Alors pasteur Nzao amoni que non moi si o akosungaye ezande Amina. Félicitations déjà na Amina na moni abimisi fous hein. Touro penza jouer penza kenango penza. Taka mère ndinga bande kolandela ye. Alors voilà, c'est au moins ça. Alors, la grande famille, tous a toujours scotché. L'obitota, la 13e épisode, tout est baké, notre commune de chité. La film est biso, tout a na Bellevue télévision, tout chité. Tout qui est bah déjà, ezo inda déjà, awawa. Bah, sort na bangonyo se kozala ndenge Nikita kuna, maman Annie, papa Serge, et tout. Alors, yango wana bandeko, tous a toujours scotché. Et ça propre. Et ça vraiment bien makasi. Mais histoire bandio qui est mabé, hein. Histoire bandio qui est mabé makasi.
bodi akufi bodi akufi nzambe nani akozala le suivant ou encore la suivante mawa. Je vous aime bien la grande famille tokutani bo aimer bo partager so ina betisi bidon baku bo limbisa biso. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.